na nzambe mbote mingi eza video na sala ya moins de 3 minutes pona kolobela mibali babalaka basi et que moi si azobota te abengani. Alors soko sala eloko ande wana ndeko nanga yeba ko péché soki yo pe moi si azu mobali bo bala na ndenge babala naka yo moi si otiki mobali ko bota pa imususu au péché. Alors soko botali na Bible na Marc 10 7 à 8 na Genèse 2:24 basolo ba clairement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bino bokomi une seule chair. Mendeni une seule chair yango yo tiki oyo nzamba pesa kiyo oke sikoyo ko bota na mutu mususu parce que moi si na yo azobota te. Cela veut dire que oyebi une seule chair te soki une seule chair elinko banini. C'est-à-dire que boza sou batimi balete mais boza batu ozwa mutu moko. Alors il faut qu'on respecte moi. Donc so possible balani soki boboti te eza raison te ya ko bomalibala. Soki boboti te boboti te. Mais zate ke moko atika muninga akino kobota hier bongo azonga suna ndako wana bozo commettre péché. Bon peut-être faute na binote faute ya bato yo ya biso boto te yaka. Ba mate ya musu bozo landango pa ya bato ba bina ma lobate. Soki yo mwasi ba bala yo mobali azobota te o no bota hier te. Yo pe mobali soko bala mwasi bozo bota te ko bota nzambe mutapesaka. O no bota pa mususu te to benga na mwana mwasi wana. Voilà. Tozana par exemple Michal, moi c'est il y a le roi David. Bien que Libal là-bas qui na soukate, Saoul abotolaka mwana ye, mais ti akufa abotaki mwana abotaki te, ezaki na problème te. 2 Samuel 6 12 à 23. Boyebi sous la prophétesse Marie, grande sœur ya Moïse na Aaron. Yekuta balaki te abota na pété, c'est normal. Eza péché te. Alors, sur botali Isaac. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire 20 ans de prière, 20 ans de jeûne, 20 ans de patience. Bogota na Genèse 25, 21 à 26. Genèse 25, 21 à 26. O bayebi nga bayebi, ceux qui toujours dans le balikambu, na tchaka toujours verset biblique place wana. Na ko lo balikambu te, sans que na tchaka verset biblique te. Alors yo mutu kolanda ngo surtout yo chrétien. Soko kaboli vidéo oyo, pa ya plus de 10 personnes te, c'est que ça mutu mabe. Kabola ngo oko sauver batu ebele oyo baza ko bota te, ba koma ki pepet permet ba divorcer, mais tant ba otra ba verset biblique oyo bazongi sima. Parce que le kobota ezali kama nzambe, ezali kama bato mokilité. Donc tant bato ba boti te, bino ba bokilo ya basi surtout ko finga mwasi bobali ko lobile makama be ba verezo pasukate e ba tu bozo mwana musu ba boti hier bozo ya na yata dezo nanda biloko nyoso wana eza péché. Donc na bandeli yo mobali so bali mwasi azo botate oza droit obenga na été so bala na oza droit obenga na été oza pe na droit ya ko bota et pas mususu te. Moi si pe pareil nzambe apambola bino bozo vidéo bo panza mo pa bato belé o baza bakawana o baza bakawana te na o peut-être bakozo bakawana un autre jour nzambe apambola bino que Dieu vous bénisse.